Mbote 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 na balandi nyonso tu ya émission kombola kombola bopeto. Lelo na ye na sujet oyo nalingi toyeba na kolobela. Sujet oyo na memeli bino lelo ezali ya intervalle. Na memeli bino sujet ya intervalle pona nini? Pona koyeba na kosunga bandeko oyo bazali ta mususu komema vi na bango na kati na distraction. Bayeba vraiment na kolongwa na kati na distraction wana pona bandeko oyo baza komema vi na bango na kati na aventure. En tout cas ba arrêter vi wana ya ki aventure oyo penza baza kosala pona bato oyo baza komema vi na bango na kati na ignorance. Balongwa na kati na ignorance parce que bibelobi na biso l'ignorance tue. Nzamba lobi mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc kozanga connaissance ezomema bato ebele na kati na kufa. Kozanga connaissance ezomema bato ebele na kati na enfer. Kozanga connaissance ezokotisa bato ebele na kati na libulu. Kozanga connaissance ezodindisa bato na kati na ténèbres. La raison pour laquelle Dieu par son amour tellement alingi biso mingi et na bolingo oyo alingi biso asa toujours kotika biso te. Na bolingo alingi biso mingi asa vraiment kobwaka biso te. Asa komemela biso tango nyonso ba révélation na ye. Azo memela biso tango nyonso ba révélation na ye. Pourquoi pointe na nzela na ba révélation wana tokoka na kobati o ba vi na biso a base ya révélation ya azopesa biso. Totonga vi na biso likolo na révélation o azopesa biso. Alors toyebi ke révélation na ye eza parole na ye. Aza nyonso kolobela biso au moyen de sa parole po tokoka na kobongisa ba vi na biso toyeba na komema ba vi na biso ndenge Nzambe alingi. Tozolobela sur intervalle. Intervalle o tozolobela eza ke tolingi moto nyonso tu ayeba na kososola message oyo. Moto nyonso tu ayeba na prendre conscience ya makambo tolingi koloba na mokolo na lelo. Toyaka donc mutu tanga yaka na se na moi oyo et azalaka toujours na date de naissance oyo azwaka mokolo mutu abotamaka nde yango mutu etikalaka na bashive ya mutu. Omona ke mutu wana partout akokende soki batuni date de naissance na ye eza eloko oyo akobetela nango munoko te. Omona mutu akopesa mbala moko exactement date de naissance na ye. Date de naissance moto nyonso tu ayebaka yango. Moto nyonso ayebaka date de naissance na ye. Mais date oyo ya liwa moto nyonso na se na moi oyo aza ignorant pona date wana. Moto moko te oyo ayebi mokolo oyo ya kokufa. Mokolo oyo ya kolongwa na se na moi oyo mutu moko te ayebi yango. Alors tant que tu parler sur intervalle. Intervalle o tozolobela lelo eza ke tango mutu abotamaka obandi banda na date de naissance na ye na esika oyo ye aokende kokufela ane oyo aokende kokufela. Donc o calculer de date de naissance na date ya mort na ye. Période oyo ezalaka na katikati wana. Période oyo ezalaka na milieu. Yango tozobenga ngo intervalle. Période oyo ezalaka ke de date de naissance tina date ya mort ya mutu. Période oyo ya kati mutu avivaka bane wana ezalaka na katikati wana. Yango ne tozobenga intervalle. On a se faire expliquer bien. Nazo pesa exemple. Mutu abotami na année
1940 akufi na année 2019. Donc soki tobi tosala calcul eza lokola de 49 à 2019. Donc eza lokola mutu wana a vivre 79 ans ya année na se na moi oyo. Sikoyo bazoyebisa biso na 79 ans wana tozwi ba période ya katikati wana yango na eza intervalle ya mutu. Donc 1940 oyo mutu abotami aye kokufela na 2019. Baane wana nyonso oyo ezalaki na katikati baane wana nde tozobenga intervalle. Baane wana nde tozobenga ngo eza intervalle. Alors intervalle wana nde Nzambe aza na posa ya kosalela. Intervalle wana nde Nzambe aza na posa ya kosalela. Cela veut dire que tozo par exemple ya mutu abotami na 1940 mais badate eza nango ebele mais tomeki nanu kochoisir oyo wana mpona kofaire comprendre na bato. Mutu abotami na 1940 ntango kaka abotami compteur na ye ebandi kokonte. Ebandi kokonte ti mokolo oyo ndeko wana akokende na kokufa. Soki liwana ezaki par exemple na 2019. Donc tomoni ke compteur na ye ebandaki kokonte ntango kaka ye abotamaki. Ebandi kokonte jusqu'à sa mort. Ntango na olobela likambo ya compteur bato bakoki kocomprendre yango malamu. Eza bato oyo bavanda par exemple na ba oyo bazala na baafrike na bamboka na biso bakongo. Bozala mona ke soki boza na mai robinet bozala nango na lopangu na bino. Bato oyo ya régie des eaux bayaka kotia compteur na kati na lopangu mpona ke elakisa mesure oyo bino bosaleli mai. Tozongi intervalle. Donc intervalle eza que période oyo mutu à vivre sur la terre. Si ko problème oyo tozala nango eza nini? Eza que mutu aza na facilité to aza na capacité ya koyeba date ya liwa na ye. Et pardon, je m'excuse. Moto aza na capacité to facilité ya koyeba date de naissance na ye. Date oyo abotamaki mutu ayebi yango. Mais date na ye ya liwa ayebi yango te. Ni papa oyo abota ye, ni mama oyo abota ye. Donc mutu moko te oyo ayebi date ya liwa ya mutu. Oyo wana etikalaka sekele epai na Nzambe. E vi na biso pe awa na se na moi oyo ezala edepandaka pe na etamboli ya mutu. Kowumela na biso na se na moi oyo edepandaka pe na etamboli ya mutu. Nzambe alobi na kati ya maloba na ye soko ozali kobanga ye, soko ozali kotosa ye, soko ozali kosala esengo motema na ye, alobi ke akomultiplie mikolo na o na se na moi oyo. Kasi soko ozali kobanga ye te, soko ozotosa ye te, soko ozosala esengo motema na ye te, soko ozopesa ye kanda, Nzambe alobi akokomisa mikolo na yo mukie na se na moi oyo. La raison pour laquelle tozomona ke eza na bato mosusu oyo baza kowumela longtemps sur la terre, bazozala rassasié des jours avant départ na bango. Eza mpe na bato mosusu oyo bazokende avec précipitation na mort, oyo bazolongwa plus vite na mokili
à cause ya baction na bango. Et ça na ba cas exceptionnel mususu pe oyo ke Nzambe asepeli ke mutu wana azala kaka mwa tamoko ya mukie tanga moni ke mission ya mutu wana sa kokisi na mission na sur la terre a préféré azoyer baka wana pe ezali. Mais mingi ezalaka ke mutu azo do mikolo na ye ezozala récompenser na vie na ye ndenge azomemelango sur la terre. Na vie na ye ndenge azomemelango sur la terre nde ezozala ke no mikolo na ye ezozala récompenser na se na moi oyo. Tanga asali esengo na Nzambe, Nzambe awumisi ye na mokili. Tanga asali apesi Nzambe kanda, Nzambe a diminué mikolo na ye na se na moi oyo. Siko tozo parler sur intervalle. Intervalle, ya date de naissance, na date ya mort. Période wana oya katikati, Nzambe aza na besoin ko se servir nango. Soki pe totali na kaya Kadia Mpemba. Kadia Mpemba pa kangi maboko na ete. Kadia Mpemba pe avandi kalme te. Ya kotika yo obotami, ti oke na kokufa, sanke ya sala musala na ye. Non. Satan pe na période wana tango kaka yo bandi, ye pa ina compteur na ye atie. Cela veut dire quoi? Musala na ye pe bandi na vie na yo. Musala na ye e bandi na bomo na yo. Ye pe a ko travailler de sorte que période wana oyo yo o intervalle na yo. Période wana oyo bandi ko vivre. Si okene na kokufa, ye pe posa na ye sa que il faut accomplir mission na ye na kati na bomo na yo. Il faut accomplir mission na ye na kati na vie na yo. Tomoni pe Nzambe pe na kote na ye, période oyo botami. Si okene na kokufa, Nzambe pe ataya ye compteur na vie na yo. Posa na Nzambe zake, asalela yo na tawana oyo za na mokili. Na période intervalle na yo, Nzambe sa na besoin ke akonza bomo na yo, a diriger bomo na yo, a conduire bomo na yo. Asa na besoin ke azala mukonzi na yo na période wana. Donc, eza na bitumba o se pasaka na monde invisible. Deka eza na besoin na yo. Alors, décision eza la sikoyo epai na yo moko mutu. Nzambe atikela mutu libre choix. Yake mutu a choisir nani oyo alingi kosalela. Nzela oyo alingi oyo alingi kolanda. Nzambe azaka dictateur te. Malgré ça yende mutu akela yo na image pe na ressemblance na ye, mais aza dictateur te. Nzambe aza dictateur te. Alingi na ye ko dicter yo te. Atikelo kaka libre choix. Yo moko oyeba na kopona ke na période oyo zali na se na moi oyo nani oyo yo olingi ko servir. Nani oyo yo lingi ko salela na temps oyo za na se na moi oyo. Atikelo liberté wana. Atikelo choix wana. Atikelo donc yo moko oyo bana ko choisir. Nani oyo lingi a gouverner période ya intervalle na yo. Toyebi mission ya Satan na vie ya mutu. Balobi na biso que le diable ne vient que pour voler, dérober et détruire. Donc, pendant période na yo ya intervalle, pour ça na Satan izake esengeli a accompli mission wana na uti kotangela yo wana misatu wana. Il faut asala ngo pendant temps yo za na bomoy. Nzambe pe bibelobi Yesu ayaki pona ba brebi na ebazala na bomoy o ezali en abondance. Yesu pe période wana azana besoin ka pesa yo bomoy ya malamu. Azana posa ke apesa yo bomoy ya sanctification, bomoy ya sainteté,
bomoi oyo ezali kotombola bonzambe oyo ezali koreflete bonzambe alingi kopesa yo bomoi ya malamu esata mpe na ngambu na ye aza mpe kaka kobunda pesa yo bomoi ya salite bomoi ya mabe bomoi ya kindoki bomoi ya kindumba bomoi ya escroquerie bomoi ya koyina bomoi ya koboma ya koempoisonne batu donc période wana ya intervalle ezalaka guerre oyo esalemaka deka mutu na mutu azoluka aganye mais choix eza nde na maboko na yo choix eza nde na maboko na yo yo nde mutu esengeli opona yo nde moto osengeli opona mokonzi nani oyo olingi kosalela mokonzi nani oyo olingi kolanda mokonzi nani oyo olingi koservir choix eza nde na maboko na yo donc choix eza nde na maboko na yo yo moko nde mutu esengeli opona nani oyo olingi kosalela yo moko nde esengeli opona nani oyo olingi kolanda tobosana te kosambisama na biso bakosambisela biso a fonction ya intervalle bakosambisa biso a fonction ya intervalle a fonction ya période oyo biso tovivre de naissance à la vie période wana nde bakosambisa biso mpona yango nde nzambe akotuna moko na biso a rendre compte ya séjour wana ndenge nini na vivre yango sur la terre moko na biso a rendre compte ya etamboli na ye ndenge atambolaki sur la terre moko na biso esengeli a rendre compte ya maloba nyonso oyo ebimaki na kati na monoko na ye na période wana ya intervalle na période wana ya intervalle donc nzambe alingi ke moto nyonso tu a rendre compte mpona yango na acte nyonso oyo opozaki action nyonso oyo osalaki liloba nyonso oyo olobaki donc eloko nyonso oyo osalaki bapense na yo oyo ozalaki kotambola nango panda période wana ya intervalle moko na biso akorendre compte mpona yango bandeko na ngai nakoya koyebisa bino ke tozalaka trop prudente lelo biso nyonso tofetaka baanniversaire ntango mbula moko ebakisami na vi na yo tozalaka na esengo tokomaka toswetanaka bale meilleur mais toyeba ke ntango toza kofetaka toujours eza korapproche biso vers la mort na ndenge botomona bango esengo nazalaki na autant d'années nabakisi lisusu mbula sika gloire à Dieu mais tobosana te ke ezalaka moins nde esalemaka moins ya existence nezosalema na kati ya vie na yo parce que soki nzambe apesaki yo 120 ans ntango so fete 70 années il faut yeba kotraire na 50 années ya kovivre wana tozwi mpo na bato oyo nzambe akosala ngolu baumela longtemps parce que lelo kotala mabe ndenge eza kokroître na génération na biso oyo 120 ans ekoma lelo déjà problème mpo na bato ebele kokokisa yango étant donné que mabe ezali kose multiplier na se na moi oyo 120 ans ekoma pasi mpo na bato bakokisa yango et surtout ke na mikolo ezali koya soki bato babongoli mitema te soki bato bapesi bavi na bango epai na Yesu te soki bato basali choix ya malamu te ya kopona nzambe
ke nzambe azala motambwisi na bango toyebake na mikolo ezali koya ekozala plus pure lelo paske na batanga na biso ya lelo ekoma kutu 80 ans bato baokomisa yango na pasi 80 ans bato baokomisa yango na pasi sikoyo fo toyebaka ke plus mabe eza koaccroître na mokili plus mabe eza kobakisama na mokili mikolo mpe ya bato na se na moi eza kokita okomona ta mosu ekomaki de 80 me mabe telema eleki ekiti susu 70 mabe telema eleki ekiti 60 mabe telema eleki ekiti 50 donc eza kaka kokita se kokita sikoyo yo mutu oyo ta mosusu ozofetaka baanniversaire mpo na yo ozomona ke olala kolamuka eza nango normal nabakisi nango asumbula sika boye 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 mais il faut kozwaka koyebaka ke eske façon ngo mpe naza koevolue oyo nazokendele naokende malamu to naokee mabe eske nasi nasala shwa ya malamu to nasala shwa ya mabe na periode nanga oyo ya intervalle oyo nazibandi na kokonsome bajour na bandi na kokonsome mikolo kotala ane oyo obotama tina lelo oyo combien d'année oyo osokonsome osokonsome je pense baane ebele me na bane wana oyo osokonsome nani oyo aza mokonzi na yo na kati na bane wana nani atambwisi bane na yo wana nani oyo adirige yo pendant tous ces années là oyo déjà osokonsome nani oyo atambwisi yo nani oyo akonture yo na bane oyo wana osotamboli yango lelo nzambe alingi ke oprendre conscience soki bane oyo deja oyo eza deja brûlé oyo eza deja utilisé oyo ese eleki soki eza nzambe te moto atambwisaki yo lelo ozwa décision ya malamu nzambe ndakoma kotambwisa yo changer direction ya vie na yo parce que soki ochange te ekozala pasi mpo na yo ekozala pasi mpo na yo na suki okolela parce que après vie oyo tozovivre tobosana te eza na vie mosusu oyo eza kozela biso na nsima ya vie oyo tozovivre oyo après vie oyo il y a une autre vie eza na vie mosusu ezozela biso yango mpo na yango nalingi tomeka nanu kotanga na maloba na nzambe tozwa Luc chapitre 16 Luc 16 tobandi na 19 tina totanga 19 ti na 30 bayebisi biso boye Luc 19 pardon Luc 16 je m'excuse Luc 16 tobandi na 19 balobi na biso boye il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de félin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désirait de se rassasier de miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau
et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as réussi de bien pendant ta vie et que Lazare a eu le mou pendant l'ancienne. Maintenant, il est ici consolé. Et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, et pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressuscité. Amen. Nabanza bandeko na ngai, bouti koyoka lecture ototangi. Toyoki lecture ototangi pona koyebisa bino bandeko. Ke ba moi oyo tozo vivre na se na moi oyo. Après yango eza na vie mususu oyo eza kozela biso. Après vie oyo tozo vivre sur la terre, il y a une autre vie qui nous attend. Eza na vie mususu oyo ezozela biso. Yango yo muto ndimaka makambo oyo te. Yo kanisaka ke pona yo kaka vie oyo yo zo vivre sur la terre oyo. Soko kufi na yo se fini masolo esili. Je viens t'informer au moyen de la parole de Dieu oto uti na kotanga. Awa batali si biso balobi ke eza na vie mususu oyo ezali. Après liwa. Après liwa eza na vie mususu oyo ezali. Oyo ezali kozela biso. Donc toza na vie mususu. Vie mususu ezali oyo ezali kozela biso bandeko nanga. Soki lelo tomi bongisi te. Tokolela lokola riche oyo alelaki. Tomoni na kati na maloba na Nzambe batalisi biso lisolo ya riche na Lazare. Tozo parler likambo oyo ya intervalle. Na intervalle oyo tomoni ke ndeko oyo pardon ya riche azwaki bomengo na se na moi oyo. Azwaki bozwi na se na moi oyo. Azalaki na vie kitoko na se na moi oyo. Mbongo ezalaki eloko pamba na se na moi oyo. Akokaki kotambola na bamituka ya luxe. Azalaki kolia na ndenga ya luxe. Azalaki kovanda na ndako ya luxe. Makambo nyonso ezalaki kitoko pona ndeko oyo. Tomoni ke makambo nyonso ezalaki malamu pona mutu oyo. Ozomona. Mais malgré makambo kitoko ya azalaki nango na se na moi. Tomoni ke après liwana ye akoma ye mutu ya milelo. Batalisi biso ke ezalaki na ndeko mususu Lazare. Lazare o azalaki pembeni na ye. Mais Lazare na intervalle na ye ya se ya moi oyo. Lazare atralaki ne kobonga te. Kobonga na sens ke atralaki kozwa bambongo ebele te na se na moi oyo. Azalaki kutu ko manke même ya kolia. Yanga bandaki kokende ta mususu kokena kolokota oyo riche soka le avandi confrontement na table na ye ale ba ota musu koyaka Lazare azolokota pona alia. Batalisi biso ke mikolo ya mutu oyo ya riche oyo na se na moi oyo.
azalaki égoïste. Azalaki égoïste na période na yo azalaki ko vivre na se na moi oyo. Azalaki égoïste na temps oyo azalaki na se na moi oyo. Parce que motema oyo azalaki nango yake oza na bozwi ebele wana facilita kolia ndenge olingi. Donc soka décider lelo alia musuni akolia musuni. So lelo décider alia eloko nyonso tout plan nyonso ezali koloba alia azalaki na facilita kolia yango. Mais pendant que pembeni na ye ezalaki na mobola moko pembeni na ye. Ezalaki na mobola moko pembeni na ye babengi na kombo ya Lazare. Azalaki kozanga eloko akolia. Mais riche oyo azalaki kozala na souci ya Lazare te. Ya mobola azalaki pembeni na ye te. Azalaki na souci te. Azalaki na souci te, azalaki kose souci te. Ata muninga azokelela. Muninga azozangela mba kolata. Muninga azozangela eloko akolia. Muninga azosouffrir. Riche wana elobelaki eloko te. Azalaki na cœur te. Azalaki na cœur ya partage te. Azalaki na cœur wana ya kokabola te. Bozwi na ye na bato bakelela. Durant intervalle na ye, donc ye azalaki kaka nyonso nde ye la kaka ye, nyonso kaka ye, nyonso kaka ye. Donc misu na ye ezalaki kotala ata muninga te. Misu na ye ezalaki kotala mobola te. Il s'en fout. Donc azalaki mafu balobaka pe mafu. Mais eloka bosanaki aneka moleki nzela. Aka moleki nzela. Na se na moi oyo okoki kotambola na mituka ya lix. Okoki kokoma na mbongo ebele. Oketa mosusu misombeli meme na baavion. Okomi na baavion moko ya yo moko oke non etambwisaka yo moko soza na besoin okende quelque part avion ememi mpena yo moko na kati avion bake kotika oti esika ozokende. Okoki kokoma na bozwi ya ndenge nini. Okoki kokoma na barichesse ya ndenge nini. Mais soki richesse na yo eba ko partager ngo te na bato ndeko nanga yeba ke mkola suka okolela. Yeba ke après ta mort okolela. Okolela. Zamba za na posa tozala na compassion ya bato ba souffrir. Zamba za na posa tozala na compassion ya ba diminu. Zamba za na posa tozala na compassion ya ba orphelin ya ba veuve. Zamba sana besoin toza na compassion batwana bazomona bapasi totala kabango. Tozwa oyo toza nango tokabola kango na bango. Oza